Nani qui n'a le bamena koko le bateau na seki kapona na kandate. Chers abonnés de Connect Télévision, je vous dis bonjour, merci énorme de votre fidélité à cette chaîne. Merci à tous nos abonnés fidèles inconditionnels de cette chaîne et Connect Télévision. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous nous suivez. Vous avez l'habitude de nous suivre à chaque fois. Que Dieu bénisse vos familles. Merci énorme, surtout Nabao Union sur la compagnie à la chaîne Oekende Musika. Voilà, Nabaki, bon, Kopé Sambote, Nao Babinga, Kaipi, Sissoko, là, partir il y a Dijon, Mokondi à Dijon. Napesi ba amé sur la Dijon, Mbote. Yemoko Willy Mouchen na Dijon, Topesi Epe Mbote, Topesi Pablo Papa Chéri, Mbote, Mingi na Dijon, Navi Kopé ça la Norvège, Mbote. Namo Oyo Babengi MTI. Mon papa MTI na pesi Mbote Mingi na Norvège, Talagarayo, Mingi. Soutenir à Moussala Oyo. Bino nyonso bisika bonanda biso na pesi bino Mbote ba oyo pe ba sponsor à chaîne auto po link kokoma parmi ba oyo nyonso to sitara na kati ya chaîne oyo to pesi bino numéro ezali affiché na C obengi biso, vous ferez partie de notre chaîne désormais. Vraiment merci ça énorme. Les autres qui disent sur la dernière to message na kopesa biso kopesa bino misala na biso to ke ko kila bino moko ba artiste ya munene ya mboka oyo boko découvrir kala mingi te. Te poser quelques questions bino bokomé ya biso pona ye te poser yango siko na ki kopesa mbala moko Mbote pona nazala na monopoliser parole te. Bonjour Kipé. Ouais, bonjour maman Mireille. Bonjour. Santé za bien ngolonza. Ouais. Nikole belé pona magamba musalati. Musala yango zotinda po to monana te. Musala zotinda to monana te. Ouais. C'est que mikolo penza ozoki wawa. Ewo sa musana bitoko po kende wawa. Je te dis que non, il n'y a pas de suspension, pas bateau, suspension, c'est trop fort. On dirait que chef moi peut suspension non. Babi que bah il y a un peu battu moi côté, bah zonding ou raté, ou l'équipe moi fier et tout ça. Bachanga moi côté pour na tournage. Ah wana bakosa kiyo. Ya solo wana. Ouais. Babi babi ngabo na mwana bambu mwana ozati. Nga so benga lubaki nazala musala. So nazanga na musala tena kendaka. Ukendanga na yo Ouais. Neti lobi na alo boye na tournage même to benga déjà lisusu. Tournage mususu. So no sangisa ondeni. Yo na bise no lobi na tournage. Ngo pesa pasite ya lobi na kuna tongo, kuna petongo. So tongo na no sala ngoni simuli. Kasi ko za mulai to kabuli batongo te. Nga bongo te. Oza les pour secret. Nga bongo te po ana ye déjà akuna baozelanga. Eba mona ngati ba obeta mabako. Oka ya mona ye nani. Babendo tonganga. Bamona nga osangisa 2-3 tournages à la fois te. Nde ba msusu basangisa ngana ko ka bongo te. D'accord. Kipekapeka banda théâtre ndenge wapi? Because so banda théâtre wapi? Epe ko sa ndika théâtre na ba groupe biso ya quartier. Groupe na bino ya quartier ndependa na quartier ndo banda ki no wana wapi bi quartier? Na Selemba okawana. Et donc ils appellent moi na secteur quoi. Ouais, ngapna mona Selemba vraiment donc. Wana na kutulibule bukanite biso tozala déjà wana. Le logo tuliso tomona ka bakunda déjà. Bakunda déjà menga déjà nazala wana. Tizo bukana donc événement nyoso ti banda na yebia. OK. Ouais. D'accord, donc bani na groupe na quartier et puis évoluer ndingi. To banda na quartier. Ezaki ba 1998 tozaki na ba quartier ba 2003 toyokende les abeilles papa Johnny Nsakala. OK. À partir de 2004 tobandi monde à télévision na les abeilles kana 2004 on na quartier wana bondo lika na TV tozaki na télévision bondo ko sala spectacle bondo be ngoti théâtre ndeni na bino ko répéter ka ko na bino tourner te to répéter na biso kaka to sala spectacle ya l'école ya ba salle mais à télévision tozaki na bondo futa pe ndeti ya l'école bondo futa à l'époque na ndenge tozaki seruana na ndenge seruana na fanya seruana bondo na futa na ndenge seruana na mambo mwana bondo mona ko se retrouver na opi. Bon. Kibomwana pete. Kibomwana edi. Na kibomwana yake kibomwana wapi? Kibutataka la meko banda musala sika. Vraiment. Kibutataka la meko banda nde musala sika. Et ça rappelle lengi soki mbonga musala no yemo kozolia mo izala. Nazala fier na ngo makasi. Nazala na fier na ngo makasi. Siko nini nde mimaka pa na les abeilles. Ndenge nini okomaka na les abeilles. Les abeilles bazaki
Willy Mambuna ya Johnny, les dios du théâtre. Les dios du théâtre au Kabwana, ya Johnny Akei, Willy Mambo Akei. Parce que Willy Mambo bat balanda kay trop. Ya Johnny atikala suna batu vraiment te. Atikala na batu mukie, à partir ya wana ndesenga ki ya Johnny asa recrutement. À partir ya recrutement lokola tozana bidi azaki vient na ngapi ya secteur. Ya kobore na pesi mbote sikaza na Luanda bidi ale la Luanda mingi la bia na Luanda ya zaka na Luanda koma ni kuna ya koma na Luanda vraiment wana ya kobore nda ebaki ya ba pecho na quartier ba jouer na casse vome to meme kuna lokola ba luka batu to kende kuna nda solistaki biso na ndenge to kenda ka Elizabeth na kompe kuna ba yambi biso bon malamu. Premier jour, deuxième jour, tu écoutes na Gabriel. Atunia Johnny wana nani? Ya Johnny aussi acteur na biso abi. Oh non. Ya Johnny. Elinka kasara théâtre. Oso ande. Elinka kasara théâtre ya Johnny. Mais ça acteur. Encore ya Gabi na pesi mbote ya bane polele. Mama tumba. Alobi. Oh. Elinka kasara théâtre ndeni. Si ya Johnny pe abisi omone kaka a joué bien ande pito bande ba travail wana titi yemoko ya Alobi bon suka na nga abi bon izaka ambiance ya ngabia pas de problème ande petit lelo on yo kotaka na Elizabeth wana déjà atteint wana milima mbu déjà ki donc zena pe déjà mikendela ki ouais zena bakenda na Willy zena bakenda na Willy Domaze, Gabriel, batikal na Johnny. Ba sans faute, ba bidi batikal. D'accord. Mais avant de toko mana wana, na théâtre on doit ça na quartier. Souvenir ni notikala wana. Et là on ozora mbongo sombe le bara, so ta des hommes na ka souvenir ya théâtre na ka. Théâtre quartier tika souvenir te. Eleka na ka ndenga na. Théâtre quartier tika souvenir te, souvenir malamu ka ndenge memanga Elizabeth. Voilà des souvenirs malamu. OK. D'accord, ce qu'on a recommandé na Elizabeth. Pièce à liboso jouaka ou marqué que ça pièce ni na salionine tita na ngoza aka na salionine o na yake ko créer crime ko na créaka maze motema nanga na okufa kuna yo mamanga na okufa aka hapo nao hebu na olila motema nanga Domaze mama donc pièce liboso na salaki na Elizabeth yango wana oyo etinda même si ba producteur ba reconnaître ngana nzunzing ezalaka pièce wana ya Domaze wana donc ndenge batu misusu ba souffra na monde théâtre akosala 10 ans alekaka na te vasala nzunzing te 15 alekaka na te vasala nzunzing te mais ko ngai ekaka na bimina Elizabeth na bandi nzunzing malamoko donc nga na nyoka materke na nzunzing yo osala na 2 mois 2 ans te ngai na bandika ya télévision na bandi penjonzi siko kombo na ya Kipekapeka uta na ngona quartier to ba ko changer ngona nkati ya Elizabeth non kombo na Kipekapeka na uta na ngona quartier na na ngoti na Elizabeth et s'imposer pe pona ninte siko kombo na solo zana Pascal Mazoa ouais Obi nga kansara kombo ya Peko ya ni do ya ngona ka totika na ya Pekos tellement batu balela ya Pekos si fort on etkala ya Pekos Pascal Mazoa vraiment doana na kati na Domaze siko obi ke c'est une route comme moi netike Lisolo yo na Domaze penza rapena ya solo on zala rapena moi sina mobile to ezande omoni na musala nyonso ebo muntu ba kolanaka bato mokili ba raisonnaka ande ba ko raisonner Bible lobi ba loba mabena o me ba kuto na ngote ona lo pa Domaze da sala vie na ya bala na ye mo banga no ba non Domaze zala ko mostanga Domaze na kinda feta mariage na ye mais oui zala na ngope o ba ina kala ki na mwasi na ngato kabwani yale apinga vito sa mariage na yate o yete pona nini na okugati da kabwana bi na unisa desord déjà dans les enfants pour l'anime de vocabulaire déjà moi c'est dans quel dégât boy non bimsa ko simba te non bimsa bitum mais sinon relation ni buga dans Domaze tidelo non tout ça na bonne relation tu as une relation madame na Domaze pour tout ça bien imité tout ça qui bien ngana exactement ngana eto ndo songa bandako er moko mona ba iner vous avez on a pe côté moko
Domaze azaki na bumbu nga selemba. Ah bolandani kaka. Domaze bumbu selemba. Tokoza to bimaki mona ngana eba 0R tozonga. So batu tiba ndo mona biso ba R wana. Baza masina mbala so. Encore qui chasse. C'est ça R. Bauti wapi? Nzoka. On a to bimaki. Na eba mkomususu PDG wa Belo Rango abengisaka biso. Anjili tokenda wana tozonga ni butu. Butu makasi ngana Domaze. Babutu ebele to bima tokenda makambu tozonga babutu so batu ba monika ngana Domaze na ba R wana moteme baby obebi sile pia mso ba gender te ba relation mususu bon na tikala obebi sile relation te atra obete lui sauter ko obebi sile relation na tikala obebi sile relation te nyo so les gars na kitoko nyo so les gars bien vraiment OK non on le bien c'est bon to pesi pe Domaze kuna na Domaze tanto na Paris bambote belé ko ça comment ya solo za ka Domaze Domaze tanto Mado. Ah, Domaze utende na Mado. Kwa nzembo, ya Mado. Kasi uta kuta Domaze. Oh, tika boy. Nzamna. Kote ziombo te siko ezali wa Domaze mona papa mbola yo lisusu. Mais siko yo souvenir nino tika ya nongo ya malamu na épisode wana ya motema po ngai pe na tika etika na bo mwana nde tika la marqué me loko ana. Bo sala na Delvaux. Bon. To tika tourna on a Delvaux te. Ning to tourna ki yango Yolo na Kimbangu. OK. Quartier Yolo na Kimbangu nde ning to tourna pièce motema wana kote. Souvenir nini o tika ya nongo ya kitoko na pièce wana et puis nani apesa ka rôle wana. Mais pose la pas ça non. Mais terre scène ezaki ya Johnny. Po ye mutayaki mama na scénariste pe série wana même na Nzonding scénariste makasi ezaki ya Johnny. OK. Mais série wana vraiment ya Johnny nde mon côté. Okokate même na scénario Nzonding oma ba pesi ndenge coach ya Johnny coaché a benga nde producteur a benga biso ba bengi biso to yeto sangani siko mutako diriger biso siko ya Johnny anto vandi wana ya Johnny nda ndo diriger ata la bon mire robeta mire pa beta kingani fa beta fa beta est-ce que après ça passe non eba quand même asa papa nanga po anite on reconnaît ça pas ça non asa papa nanga iti pour na Abeti pour na pas au marqué mais pour Abeti bon papa ibatala na o ba ta vite ba somba ba joueur batala kat joueur wana ko za la Abeti ne quelque part ba mona joueur zona beta bien so na vite lisusu et ça la vite bien c'est que tout somba e ba sombi bon batala déjà beta ndene betel ne boye surtout tie place c'est que et ça va bien très bien acteur principal te acteur principal qui Gabriel na film alors ça acteur principal na ça acteur principal na bino ngando domina kat ku ka na bino de ABC na ina acteur principal Gabriel ko titre na ko pese mbote titre na na sali onini titre na ngo sko Gabriel azaki mutu oyo bazaki binyemi na ba voisin na pa mkandingi zalaka awa mais bayoka na kate bazali pa mama bayoka na kate sko ketu ya Gabriel Eleka makasi moni mwana ya muninga na batu bazalaki te ali akangi mwana ana adinise na bula wese adinise na libula wese ti baluka mwana pe amona nde suka mwana komo bimila Gabriel mama na salioni. Wow. Je vois titre ngo ya mwana na salioni. Mutaba pesa ki charge avec Gabriel. C'est simple, c'est secondaire. C'est que bien makasi. Siko Nzonding oyo salawa na période wana pe Nzonding ezalaka. Oui, ça joue pe Nzonding. Na Nzonding na période wana Nzonding nini oyo o markaka pe. Bon, premier Nzonding nanga ezalaka et pas major Zolozolo bisadid. Na pesi mbote ya Zolozolo. Ya major Zolozolo bisadid. Major Zolozolo. Wala pena sala ba théâtre belé na kosala wana bina mutabo ya ngazate. Nde major abenganga na lia ya tournage ya casting ko tunazaka na eba ko tuté tozana tournage à les abeilles na mona Zolozolo la koti wana akitape na mutuka tika na mutuka benga yaka ngapi na kia saucisse abongo yakuna ya jinabi alobi nini sona sisi na ke abo banda pega bon ya jinabi saucisse kende kutuka sisi ate jinabi kende na nkuna na ke ya na ke na ekuta ba mashako na kuti badudunga fura na kutaka bansie bele bambali sombo donc batonga na ndota na télévision ndi batonga na kutaka kuna et ça la Somo te et ça la Somo te
Et ça là Somo te poani. Pour présence na ngaka na koti ba mo bagangi motema nanga. On sani. Et déjà ba micro na bagangi bongo. Ba mama linga. Et mama linga nano alinga ka bêtisité. Mais mama linga boa ki cri. Motema babele dinanga. Alinga mama linga nga binanga. Na moni ba. Et c'est que ça major. Et c'est que ça major a dit oui. Pecho vraiment asa terrible. Abi retard répéter aussi. Wala mon ami il était répétition ya nini ngala répétaka ati. Weli na ko tsaya. Hôtel Alobi tournage. L'amour. Tournage. Ah ça na pour tournage ya nini? Ti na zone sur la nini bon. Que 2004 wa. Ka bandaka nzunzi na 2004. OK. Tina lelo zoko bataka. Tozakaka ba point ya batunya so ba ya sima ava abima pour et pas les kako pour ba tchena nga jouer na ngali donc ngape na ole kalelo et yende tipono pesa lelo to ça la émission tala ba vite vraiment oh tala ba vinga na lo bagate tala ba vina commentaire c'est que il y a peko sa côté ici li on y est non tala ba voisin commentaire tala ba vina commentaire ya onde et la moto te azape boy major zolozo abanda futa bino bien pour que balela que non bien za la raté on ba artiste ba se retrouver moi na ngali boso let na sala na mbonga major comme un jonting na sala ngai na chaka mwasi na ngazemi obala to moto ngazemi o ba chaka zemi na chaka zemi ana pa na chezemi siko na zapi pa biso akapa biso na chezem na ndako pe bayeba tekinga na chezem Domaze baki na chezem wa mutu na ope na chezem pa toke tournage major Domaze pas ça na tournage major afuta ngambo kala na sewa na ko major abilanga wa chansara webi ngamba boso na jouer c'est mutu na pia ke pinambo ngote po ngamutu na nya sala yo pona ofuta zumbo atala na deux fois na boza chansa ka na zumbo na Domaze gambela let mbala moko na tremete pour bon pas problème na tremete to continue gambela batu moi sina mbale wa Domaze ko edo ponaka yem tasomba mla biloko manangali boso Domaze mtasomba biloko wana ina wasona ndako nena biloko na china ndako mama monyango mama tumbugiti po yebisaka na yebisita yenda ka tesko basutuki na biloko baba sen bilamba ba bébé so c'est na biso liboso moninga na bi na mama na kotomboka te kuto aza bien responsable so amisombeli biloko na ye bon totika te pesi bébé on peut mbote moi to bi kombo nickel kombo nickel bébé nickel te pesi bisous comme na 15 ans za ya wow félicitations parce que maman na ebozala ka to kawana bien kala yonde to kawana kala ya pekos problème na yo zande basi ya pekos olingi basi faiblesse na yo non ngaza na bana basi ngaza na basi olingi ambiance olingi basi kana groupe na na bana basi na na bango bon bana basi baza ba adana bible bana basi da ndenge ezolo ba to ki mande question nanga répondre ba to ba olanda yo penza babi yo olingi basi mobulu ya basi te wana za lokuta wana beneza lokuta franchement pour na tout na pena ba proche na yo na kitaki se nemba opena na vérifier bakosaki bakosaki yango la tele on net ba mona te ko ba vérité ni net yango olongoli pena bakosaki na ba akosaya ya solo siko totola image moko pa confrère nanga que je salue les Ketchou pour là na miso etanga biso moko bunga ki na scène. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Pas les Ketchou. Ils n'auront pas les Ketchou, ils auront je sais pas si c'est les Ketchou à la les Ketchou à la non, la place moro bakenda filmer ti place moro comment parce que tu avais des difficultés et tout ça là, c'était quoi exactement? On ne pas les Ketchou, j'espère pas Jean Thibault. Jean Thibault hein? Ah bon, bisonné soka na kati wana kasi. Lomba, ok. Qu'est-ce qui s'était passé pour Ezara? Image moko choquante et soit quand même tema yabana yabatu. C'était quoi ni ndele kana ki na vino parce que Ezara pe période moko bunga ki poto ko mona yo. Non, na bunga ki formaté.
na bunga vraiment te moni kaka ba ko futile ndenge za kaka ba passe ba ko futile ndenge kai za kaka passe siko za na ta na somba mabele ta na utaki Angola mabele vandika batonga kate mais nzambe ozo futela mais ozo tonga te na vandi na bana non pour abeta 1 mois et puis on a courage on a tonga na place oyo Abeti reto bekai oberkai ndira beta kana pena beti pe mission siko ça va pour nité maman siko pena ça va pour nani té ba image bon tozo souté bonsoir oya nini y a pas si bon oui soka bon image a pas ces tantôt matanga tantôt malade tozo na biso kaka ya pas ceci la tête on a bon moyi vraiment ntazu matanga azana pasi OK mtu azana maladi azana pasi siko OK tokozongo toyambango togerango ndeka kezalaka mais nakati ya milieu ya théâtre nani oyo naye buchana tini misapi bobebana po babio bebana rape mingi trop ko sara ima musique ko sera koka nzambe na yeso vérité donc ça au problème non na comédien mo côté oyo zaki ayebani comme il faut o tawo ayebani ti na so na comédien babio kota conflit moko ezalaka entre Domaze na Peshang yo kota ngo komisango grave lamba yango non Peshang za mutu nanga Domaze za mutu nanga biloko na kutu biso kutu tolinga kutu te poma minga na te aka Peshang ouais tuzala na casting moko na Frida Mosh na Grasuisse era briefé biso si singilo bitu tourner Peshang pe mwasinanga tozonga kama na Peshang Peshang alwa taxi à l'époque tokota biso mbale titi na bando te ya Peshang api non ya précoce non yokate non yokate mais ya précoce esprit qui t'a tout travailler na biso esprit qui t'a vous comprenez Peshang ayebi tsaza na mutu ya Domaze kasi yo na lobingo Domaze tozali groupe moko je te salue ma chérie je te salue Domaze tozali groupe moko vraiment Peshang yo yeba kikambango ya kini la mobile bon wana ba vie privée basi mwana ebeza te mais bon yo pesa mutu conseil nikambo yebite kasi pona yoka ki babeba nini ekomi ba koma ba parquet bo po nini sengaki ya Johnny na elombe prise lombe basangana bavandisa bana mais qui eloko qui mekota qui mekota makasi ekota ka makasi ya osangana te ya solo ya makasi vraiment ti letika la bon ti letika la ndengo na podo moi pas kenda Peshang ça donc bon. Merci mingi na linga bino nyoso Domaze comme Peshang c'était juste une parenthèse Eleka parce que to yambi ya pekos na plateau il fallait quand même to beta mama solo yango ya pekos na kati ya théâtre lelo yo bongo mona vent ya ba jeune ba côté belé ba jeune peut-être besoin mi peka ba âge moko pe bazali mais sinon ba o ba yesika ba jeune par rapport ya musala na bino voilà et lo roni yozo sepela nango ne roni yozo sepela nango te na kati wana bon vent nini ba yenango ya malamu vent nini retouche nini ba yenango ya mabe ya mabe ezaka ka po ba chaîne tala na biso ba elelo ba master pe tanto ba msusu pe baza mikoro na nga bazali mais ba elelo na monde ya théâtre po biso tozalaka déjà ba elelo conseil kanga na opesa na bango nde kaka ekomi makambo kobima oyo kobima ça veut dire le pas clair to le ba polele kobima oyo laksini kasi te babilo moko kuna nante kombola te kobima ni na kena ngati kuna na kena ngati ponga na komisa babilo oyo ezaka oyo ezaki peut-être babengo na tournage okomisa ba importance otala ta mutu abengi yote osala importance pour jouer succès mutu moko otala pe mutu anga bengi yope azape na succès ndiaka pe lisusu na yo pour saler minene là tu vas tournage mon avis de loin Charlie Nongi Bambote Belé et c'est là que muto kolo film wana et c'est là to jouer ngai vie de loin Lianza et les autres parce que casting wana c'est là ezalama et les autres mais et les autres baboya ko baboyi et les autres baboyi poni parce que bino bozalaki et bino bobenga ba et les autres alors qui en attente pour les autres et comme kaka somo bengi bango bana attente bon tous allons attendre parce que tous attendre ça nango mais il y a les autres et comme qui school ya moté et comme qui obetsa batu ba mabako
Et finalement au suka ndeni bo travailler bien moko. Non, tu travailles sur mon bactère bazaki belé. Cardozo zaki wana ba man oh Marie-Jeanne Bololé. Tu beta lianza Marie-Jeanne Bololé cardozo vite. Non, déjà na scène de joueur déjà na lava. Pour la ninité. Lava ko tu mutwanga kala depuis c'est dadi kitambala. C'est vrai les abeilles. OK. Ah, le décor. Bon, décor non a tourné na été. Non tourné na été. Ouais, décor non. Non, les salamité beaucoup tani na gati. Non produit à 5 sauté. OK. So ba 5 bo jouer na bino pour la ninité. Aza joueur. Abeta la bien. Abeta bien makasi. Et bon siko. D'accord. Siko. Ezaka ligamba passe ta. Biwo ba tu abeti maboko. Esili na omba moi. Etangi na omba solo. Siko na tuni nzondingi ya lelo eza par rapport na oyakala. Ya lelo eza kitoko koleka ya kala to ya kalande eza ki mieux que ya lelo. Na ya kala eza ki bien makasi. Différence ezani. Différence eza ki ya kala moi mbongo peza ki ya bien. Ya lelo moi mbongo koma moi likokuma. Moi likokuma. Et bebi bongo pour en plus qui pire comme trop. Qui pire comme trop ya ngoni zo bomo musala. Pour ceux qui pire eza na ngote. Qui pire eza trop ça veut dire quoi? Ngana ko comprendre ngote. Qui pire eza trop laximi. Kasi qui pire eza trop ngana otala. Ni raisa za mtu nanga. Ngana wala mpusa ya mi raisa na musala nanga. Na otala ka wana mtu nanga bon. Au PC ka selon mtu pendant que il faut vivre. Donc il peut faire vivre. Vous comprenez? Ce qu'on kilele commande bongo. Donc kasha malungu. Kilele comment ce qui pire. Nzoka mabe musale zokufa. Conseil nyoko pesa. Na sira kalizalaki ba obenga yo. Ozoyeba déjà na caché nao. Ti ba obenga yo ke tournage obina na caché nao na lendo nyonso. Oh na iba nina ngozobo. Mais oyo koma moko ke tournage na mutemo oyo batinzambe na ba kopia. Ba banga $20 ba kopia na kombe suka na ngopo mona ba pia mbongo moko tali ya ofana vana ngatanda. Nzambe nakabi kombe na nzela. Nakabi na baibabeleli na baibabeleli. Ba sema so benga na oya sute. Toto so déjà avant. Toto so là-bas. Ba sema ya tepo Nathalie na bimi na bomisi mbongo na ya poche. Combien pour na comme esika yoza. Tout ça la tournage. Après suka nango na zui mbongo moko boye onga na dépasser Eleka bele. Bilo kwa naso esala nga passe. So mbala sima muta bongo na oyate. Mbala sima ya peko sa lobi oyate bongisa moi cheka moi malamu poka ya. Mais sinon ya peko sina zonga na tuna. Na parcours na onyoso. Nani ablisa yo makasi. Et puis ya mi balé ko za la relation nini bozala nango na papa na yo Elizabeth lelo ya tsakala ya Johnny. Bon, na papa nanga toujours la bonne relation. Ni balika na wana ndeni, nga bani na question moko ti. Olwaki na o. Na bi na ibandeli. Na parcours na onyoso. Nani wa blessa yo. Na monde théâtre. Bon, azati. O wanga na po munga. Wanga na teso ba nderando. Teso ki yebi lobiti. Nta blessa o te, o place mo bo. Azati. Azati. Bon muta peso esengo makasi. Esengo. O sepela bino bi te bato sengo baze belé ba pianga bisengo baze belé musalo bimela oni musalo bimilanga na no elboso na no relation malamu dans relation malamu nan o ngana garda ona na mona akina be oui musala oyo komisanga place mo boye pour na relation. OK. Dans relation na malamu o musalo bimela nani o yeba na kati relation ti lelo ti ako somo soko tayobi soki musalo te na mona ete baze belé baba konzi baze belé deti maman livre lembe à l'époque bazalaki na pouvoir na bango c'est roi mona mwasa mukonzi abengisi yo okepe na boye vandi na hotela na vandi na mwasa mukonzi première dame eloko wana tana na zwaka pele sala ngesengo makasi. OK. Tokepe kuna na moni pe premier nani babenga mona yimo ko mukonzi Joseph Kabila Kabangi avandi pe wana ngapena leki pembeni na iwa ozondi mate na utalanga nzamba zolokumu ena basode bele na ngutu ba mona ta mukonzi ba taboyete nga Kipekapeka na moni yango te musalo eza bien ya solo ya pekos ya Johnny vous avez bien pour te regarder bobeba na pe bobongisi bobeba ni lisusu bobongisi me ndenge wana kaka non ngara ya Johnny totikala bobeba na te
ezalaka bakanga nakosa te nga nakosaka te nga na Johnny ekanga na longo les abeilles mpo nayebisaka papa te nayebisaka papa te nalongwaka na olongola nini olongola nini kasi boza bien na muntu ka bola mungi na tongo longo na groupe na longo na ngaka na monike mwana koli sikoso na bina yebisa papa akolinga te po moni na bato ndetu bandoko zala bongo na ndobima mingi na ndoki ba tournage mingi bandonding personne siko mona répétition moko kimino ok tournage po bikuna na ke na kokotsa moi combien eloko moko ekota na sala tableau moko na ebaka pa mi José Mabilama na bambote belé na pese mbote tableau moko na jouaka moko ka yanganga ba pese nga 100 na ngai 100 tableau moko na zo mpe na china poche siko moko tala na ke rep moko na zuite moki tournage moko boya moko koti mbo mo oseki moko tali ngai ok tellement bon siko ba bengi tournage en tout cas so rep na okende te siko so ki répéter oya ba ndo gangilo so ba biloko wana mone ko ngo sala nga siko mosoni moko tala mutu mo na succès pe mo ba gangile bon mko msupeka nga mona bino ke pesu te nga moko kaka nga moko peka na kenda pesu te groupe papa na sali groupe donc nga bona na groupe na sala groupe nanga boleka na likile na ba chaîne bela mais faire mesure ba chaîne na biso ba yeba ba valeur ba artiste te na lubanga na kofuta sumbongo na chaîne mo wa télévision te na bébé za ofele nde bana baleka pour to leka wana to pesa pe makam na chaîne ebo siko aina binisa sumbongo ozosu kacha merko china chaîne nayo afuti mbongo te siko nga comédie ya mboka nao ozosunga nini kaka na tala ki c'est bon ojouaka bien siko na chaîne nayo osunga te na binisa $200 na age na mwa mkiabo par mois la futa la chaîne bilo wana sala nga passe ya solo wa na mseba na catch américain ofele ba musique nini o ko bana bato recruteur ba kusuka ay ba bali ba sala pe combo ceux qui appellent les abeilles qui sont na TVT olinga ko za na succès bana nga baleki na TV baleki na ba chaîne belé baleki na ba TV mais ndeka mbakamba ba YouTube ye na ba moto nango bon bana pe batali fitness na YouTube vont nous tout on a une vérité là bana ngani ya bazala na même moral vont me batana na YouTube na se bango ka sans poto ko ma décembre na Alexa bango na jula bango espace moko balekaka na ngana ba chaîne moko ezaki na ko bando ketika bilo ngezo leka eko ba 3 ba 4 sunga bana babi na sunga bango sunga bana babi mapela situ ba ya sitana si tout bato asikat pona zupe bato asikebele tout bana secteur ba osepela na zupe na mwa bato asikebele ya na bipo bato susu bayaka na ba groupe azaka na posa TV kaka tala ba kitala ti mututu na ndao na bangalinga baza na TV sur la TV ngo batala batali yo maka bongi mbamo na sur la bango espace na yambongo ebelete yambongo muke su babi yambongo beletika nao ya muke kaka ya muke d'accord ba sponsor pe yango yo Lisolo yango dans son ngo solisa ya peko so zo numéro ni kala mingi te na suka puna oyeba ko landa yango ya peko ma mère siko na tuna nan zala sincère pardon zala pena sérieux parce que auto banda auto ti mamba sérieux yebisa ngai pona ni bino ba comédien bolingi sex tape boy quand on est na TV yango peka mama na bino nyose fait le kaka na TV et puis on se tala biso ti bosala mamba bon ezaka ba comédien te na tengelo ba comédien na tengelo ba ndiko na non nyose basali 2024 depuis bani vitesse boya na ngona sex tape non ezaka o bozo kote la banpo yepo ya ezazo ya edimat ngako tunaza prebima na luka succès a epesa ka succès hein bato balu ba succès bo siko to lo bani o ba yuko si la on ba kisi po bozo yango succès ya tsuki yango ezala ebimati wana na oyanga bilisa on boyiko sala yango bino bien nzo tozoni tungisa bato basala ba émission yo na so déjà salami bongo ma esopan déjà longtemps souté ma esopan déjà bino ba comédien bolingi bongo ponani eza bisoté est-ce que ba biloko ngo zo salama bozo vérifier que mobile muta asali loko bongo to a publier to moi ça publier bo vérifier
Mais tant que le monde a que moko basala ki bongo, yo peut na tourner ko filmer te. Yango likambo wana Yesu atindaka Adam na Eve na jardin kuna. Oso comprendre. Atinda Adam na Eve. Adam zaka na bien. Eve aye au senti mémoire ya Adam et baby. Donc mboka soki beba. Aboy ko yoka na mukoli na. Oso comprendre. Yesu mboka soki beba après na bino basi donc bino kaka nde. Donc beaucoup moins faible ce qui moi ça yi. Ah tu filmes kaka. Bon yo risque ya bagate place wana mbuma wana to bagate za mbuma na biso kio ya mbuma nini oto lia wana na ye bagate mbuma wana e changer kama kanisi. Mais ya frère na biso kio de mona ikazaki conscient que va filmer. To ye bandeni. Biso to monika ba filmer soko to ye bandeni. Conseil ne copier ça bien qu'à sengi pardon déjà. Bon, à ce suspension na groupe. Ba conseil kana opesa na bandeko basi to bandeko amibali. Oyo zaki ebozana mwasi nao. Ezaka sacred. Mbuma wana era Adam na Eve baliaki yango. Biso to yebaka te sobenga mbuma nini. Ti lelo to tikala na equation ya mbuma. To yebaka te. Mais sikolo, eloko za ya kulisi. To bimisango en public pour ani. To bimisango en public pour ani. So oka to salela ngo en tout cas to baka ko tika pona ko batela ba dignité na biso. Pona mitso ezana batu misusu oyoka to so regretter je sais la biso passe donc et ça soni on a ça ko to sali porno. Donc to tika so o sala théâtre musique porno c'est tout donc porno hein faut porno et que c'est ça mutu na musana ite. So le président na Kabila ko lo banini. Est-ce que ça bien za mabe ninga juste suspension après choc wana ya komona vidéo ne ko bima. O ba le kina ba ya na ba ndiko. Eza elo mo ko sepelisa mutu te, mutu nyaso sepela kite. Yana batu misusu babeti maboko, yana batu misusu ba sepela kite. Tout comme président Caleb, tout keba na ko sepela pété. Na acte wana po eza ko ko salir pe réputation ya groupe. Donc yango wana na ko lobana. Ya pe correspond à notre sukana noir. Mais épisode ami balé ami ça tu ezali botika la brancher pour ozonga lisusu. Toko to kitalem so na lieu ya tournage. To beta so masolo pe ndenge ezali to mona pe ba o bazo ya ndeni ba oyelela ndenge ni to yambela bango. Ba bolanda na YouTube wana to mona bango pe te poser bango quelques questions. Oko lobani na ba fan na onyo solelo. Non, ba fan nanga oyo balinganga mingi. Ba je la peine Nabike biloko asikana tournaki déjà. D'ici lobby mardi to mercredi déjà na relancer quelques biloko. Bon mon na chaîne nanga ya YouTube Kipekapeka officiel TV. Pour maman et ça la passé d'être bisouboui. Le lo boire à lien. Ata 3000 personnes, 5000 personnes. Ba aimer pe ba sali ba j'aime ba chepe ba commentaire. Mais au mona la journée moko zo bi matanto na 100 personnes. So ba ona na so wana bakinda wapi. Après ce lobby na kofi na nga na linga raye makasi. Sali so passe. Non. Na zana bon moyi. Bo s'abonner na ba chaîne na biso. Bo s'abonner vraiment na Kipekapeka officiel TV chaîne na biso ani. Eyokani TV. Bana zawa. Bona nini te mama pa santé ke to ya Kipekapeka na Eyokani TV makambo pesami. Bo s'abonner. Yo sala biso pe ba fan nanga bo s'abonner na Eyokani TV les amis de Yapekos. Surtout bino. Mutema nanga za toujours pas na bino les amis de Yapekos bo s'abonner na Eyokani TV. Pour na Kipekapeka officiel bino déjà nyonso si bo s'abonner. Parce que Eyokani TV pour tout ça le change. Bango pe batu na yo ba s'abonner pa na biso. Bino pe boya koto. Bino pe bo s'abonner koto. Merci Yapekos. Je crois que pour na aller to suka donc il là on a lieu il y a répétition le moment voulu. Merci beaucoup de répondre à l'invitation d'Abisso. Merci beaucoup maman Mireille. D'accord, merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci énorme de rester là, fidèles à suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi Kelimbo derrière la caméra. Moïse Touba, je te salue.